na bondeli yo pena ya Gabi kolanda wana te azaki na famille na ye biologique azaki pe na famille artistique tala na o Jacques azaki pona yo eza nzete te bakati misisa etikali boyebi ke lobi ebota mais o bapikoli mpena na misisa ebota esu te ya Gabi pardon tala kaka oyo diala azalaki mpona yo eza kaka ya Gabi te nasengi bino nyonso bacomédien pardon mpenza auti koinsulte ndeko na biso Gabriel par rapport à la digne d'alobaki bakoya sous matanga te bafingi ndeko Gabriel bafingi artiste mo belé famille dans la Mwakanda artiste babimi mamibi par rapport à l'enterrement makambo ya mbongo oyo ezali ya ba pourcentage en TPC na ndeko Chaka Congo ba comédien baza na kanda par rapport mamsusu ya moi ba dire mususu elobamaki parce que moi j'ai pas vu ça ba limbisa ba enterrer maman Chako ba comédien boya ebele na kombo ya mutu oyo babande ko vanda na ye soki ezaki na ba problème en tout cas na sengi bolimbisi ba enterrer bâche de guerre wana nyonso soki elobamaki vraiment ba limbisa ya Gabi naza mingi olobate ya nangai s'il vous plaît s'il s'agit na fukama ya pona sengo pardon ton message déjà ko finga maboye biango elongo na biso eloko te ekobakisa biso eloko te boya s'il vous plaît totala o mama azalaki pona biso wana mususu eza ba futilité s'il vous plaît non senga bino pardon na kombo maman vraiment bolimbisa. Où sommes-nous maintenant dans Mambutali ya autopsie pour que nous bozolandela yango pour que boye ba vraie cause n'est-ce pas il y a notre il y a cette drame oui mais maman na biso na kufa parce que les dossiers ezalaki déjà à niveau il y a justice ça qui nango par rapport déjà et va dire na niveau des réseaux sociaux ezalaki te que non ezana muta kende ko porter plainte non oh non c'est les cas qui d'abord sur les plans administratifs ministère de la santé pe atindaki inspecteur au bas ça l'expertise ça la banquette au juste qu'est-ce qui s'était passé au-delà de ça justice ya Congo et c'est ça qui peut dans dossier pour que ça la banquette et puis banquette elle existe ça là cas. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez en ce net moment. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention, mesdames et messieurs. Vous allez suivre cette émission sur www.africaelengi.tv, mais aussi sur www.superpromo243 de Yves Ipan, raison pour laquelle aujourd'hui, on a vu ensemble avec lui. Comment est-ce que tu représentais vraiment émission concernant, n'est-ce pas, la mort de notre maman, déjà Tika Kibiso, au nom de maman Chako. Comment est-ce que Makamboueza ko Bongama, est-ce que via pandémie, qu'est-ce qui est présenté comme Namambo Yorobima, je crois bien les mercredis awa sortie du corps. Est-ce que Maman Kamboutuana déjà na ba comédien bazo de la ba mona nzoto ya maman ba la maman na bango via pandémie na zolo batanto est-ce que ba la maman na bango comme il se doit yango lelo to kitaki sur le lieu sur le terrain tozwa n'est-ce pas information précise na mambetali à lever du corps ya maman Chako à l'occurrence to solo lana docta donc de Cannes Toyamba qui est récemment, vous savez quand même na ba réflexion au yalobaki na émission, na entretien au tosala qui en même temps le lot Toyamba pe bana maman, son avis bana maman, le lot bon découvrir bana maman, quel genre ya bana maman ou bana kozala quand même na maman ensemble. Je ne suis pas seul, je suis avec Yves Pan. Bonjour Yves. Oui, bonjour Mike Lokamba, bonjour na bande connu surtout Batala Bisso, bonjour na ba invité na Bisso tous na bango awa na plateau. Merci comme d'habitude nous avons sur confiance ndé toujours ça la peka comme ça là voilà. Tout ça awa justement kaka pona kolela maman na Bisso Chako Diala Wazaki Bongo icône
InStar, la Gigastar, ou tout ce pays là tu préféras na ba film belé. Voilà donc mec le Cameroun zone ici ma loba na mboka. Très bien, sans plus tarder, tous en bande on a biso to yambalelo. Contrairement à l'information ebima qui a programme, il y a levé du corps, ils allaient déjà fake news, mais aujourd'hui vous allez vraiment précis l'information ebima programme définitif. Il y a levé du corps enterrement, il y a maman Nabiso. Tu es un Docta. Bonjour Docta Dekan. Bonjour mon frère. Bonjour. Voilà, bonne santé. Non, santé ça va bon. Naza un peu malade, il y a un moment qui est dans le lobby souté. Banda tout ça qui émission la fois passée moi parler bétaïna donc mais ça va. Voilà. Tu as biso moroté, tu as présenté devant maman. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Moi, Mouké toujours. Oui, on s'est présenté déjà en même temps. Ozanani, Kombonani. Kombonanga, Kier Comblé. Ok. Donc, Nazali, coordonnatrice, il y a un groupe Académie des Stars Internationales, il y a Mama Chako. Ah, d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Au bandé qu'on jouait rôle nini. Rôle Nyonso. Rôle Nyonso. Oui. Très bien, Tozo Anayo, on peut s'abisso maman. Bonjour maman. Bonjour. Oui, on s'est présenté, les sous davantage. Ngai kumbulanga Wivina naza actrice na kati ya Académie des Stars Internationales ya Mama Chako. Très bien. Voilà, tout le monde micro maintenant et pas il y a Docta Dekan et pour que toi avances en même temps ton zong là-bas maman. Docta, on peut dire aujourd'hui bien que déjà tu es un baki bino boloba qui n'y surtout bourré koloba mais quand même surtout zongi lelo pour tous voir compte se rendre dans Mambutu et l'équipe. D'abord, premier point, et ça, programme jusqu'à présent, est-ce que Bimi ou bien non Bimité? Merci pour la parole. Bon, au moni, corps à Mama Chako et Bimi nanté, mais avec beaucoup de réserves, Nazo pesa moi programme dans le sens que Nazo nous destiné au pesa on pensate, mais je crois, je dis bien, je crois. Ok. Si pas mercredi, au plus tard, jeudi corps. Ah, d'accord. Donc, Obimawan les a confirmé. Donc, si pas mercredi, jeudi, corps en marche. C'est probable que corps Bima entre mercredi et jeudi. Et jeudi. Voilà, il ne veut pas non. Voilà, merci Magui Lukamba, merci na pour du bon au Canada, Bambote Belé Payo Pozali. Alors, tout le monde contribution d'abord, il y a Bino Mibali. Tout est bien en général, il y a Mama Chako, Zanini, pour tout le monde, famille déjà. Pesa qui bon cercle et pas il y a Ndeko Saï et Utaki bon na maboko, il y a Ndeko Horizon Masamba, famille, Baboy cercle Yoana, Balingi pe aussi Corbillard Wanate. Alors, contribution à Bino Mibali et Zanini. Balbibali la bango néanmoins bongo et qui permet de bambasser la makamusu sur le l'état di maki akunda bango veut dire tout eza nakati wana. Famille ya Mama Chako balbi bongo Bino Mibali vous provenir nini pour la kunda ou azali bongo mwasi na bino to eba sur ce point. Oui bien. Ngai nazali camarade Mubala Chako. Il y a des choses au tokolo bana ba télévision et il y a des choses tokolo bana ba télévision. Malgré que Chako a sa star mais soki Mubali lelo asali moi signe. Ou bien soka ko sala signe pour na ko enterrer moi signe aye. Les autres que nos photos de bango na télévision ka sali boy. Mais du moins bino comme boza ba pandisango. Il faut to ebisa bino que matanga ya Chako liwa Chako eza na niveau international. Donc enterrement écoute ko sala te ba polémique o asala ki boye Mobile asala ki boye o akende ki boye. Donc pour le moment mutu nyonso oyo alingi asunga Chako ko participer pour que Chako akundama avec honneur. Et le gouvernement congolais, et la Mobile a participé na Moukié, et la famille, et la actrice ne baza awa. Moi je crois que cause la sujet il y a le bélan na TVT. Mais il est vrai que mon tout babande ko vivre naie a une obligation il y a que ça la geste na famille oyo il y a moi sinaye pour ebima quand même que après ça qui quelque chose pour n'entendre attends ça y a ébelleté mais geste et baké et ko salema voilà des avoir dans famille famille zo finga baptiste
S'il vous plaît, bien qu'on anticipe rapidement. Tu vas te donner un mois rapide. Oui. Par rapport à compte rendu, on a compte rendu dans l'émission tout ça qui est récente. Premier point, tout le programme, cette fois-ci, c'est probable que mercredi et jeudi, corps et bima. Deuxième point, il y a vraiment tout CT. Où sommes-nous maintenant? Dans il y a autopsie. Pour le baki que nous bozo landela yango pour que boye ba vraie cause, n'est-ce pas? Il y a notre il y a cette drame où même maman na biso na kufa. Où sommes-nous maintenant avec cette résultat quoi, ces résultats? Bon, normalement, na ça qui bino boye. Mon ma justice. Mutu moko ako s'ingérer na ngote. Justice azo sala ba enquête na ye. Donc, il faut causer là ba résultat na no oyo parce que les dossiers ils déjà à niveau. Il y a justice par rapport déjà à dire au niveau des réseaux sociaux. Ils ont dit que non, ils ont porter plainte. Non. Oh non, c'est les cas qui d'abord sur les plans administratifs. Le ministère de la Santé peut atteindre qui inspecteur pour ça l'expertise. Ça enquête au juste qu'est-ce qui s'était passé. Au-delà de ça, justice il y a Congo et c'est ça qui peut dans dossier pour que ça là banquette et puis banquette elle existe c'est ça là donc exactement que chaque fois il faut publier au niveau des réseaux sociaux mais il y aura quand même un résultat dans les jours à venir. Donc on réponse encore personne au niveau wana et c'est en voilà par rapport à des arrois autonomie famille inciter même artistes azali moko parmi bango te kotika biso et surtout que bemisu to sala moins belé famille balu ba ko répondre ndesima bino boza mibali boza pembeni wana moi dire ezate pour na famille na oyo salema ezo sala pe moi soni na bandeko ba otala biso moi libanda famille basani ndenge bazolo ba pour na artiste ba biso ki ba royate bayate plus loin encore une sœur a oti consulter ndeko na biso Gabriel. Et par rapport à dire nenda lobaki ba koyya sous matanga te ba fingi ndeko Gabriel ba fingi artiste moins belé famille dans la Mwakanda ba artiste ba bima milibi par rapport à enterrement makambo ya mbongo oyo ezali ya ba pourcentage en TPC na ndeko Chaka Congo ndé créer biloko nyo surtout voilà bozo lobani au moni neza boye normalement ba question bozo poser nga au moni personnellement moi je suis une grande autorité wana c'est sabino vérité. Tu sais, des choses comme ça, moi je ne suis pas habilité à répondre à des incohérences de ces gens-là. Vous savez comprendre, mon frère? Parce que, nous avons dit que Nara Chako, famille et fille à bateau, boy à bateau, en tout cas, je n'ai pas besoin aussi de en profondeur. Mais il est vrai que les artistes comédiens, et la famille, il faut pas que na bomoko na liwa ya Maman Chako. Ça c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ce qui par exemple il y avait une réaction négative aux familles bamsusu pe amoni parce que il faut peto loba. Au moni mama matanga surtout à artiste au bayebana. Na baka ebele comme un cop. OK. Et comme un cop batu mususu ba komaka ko le kana banzela ko zo bambongo na comme mamsusu pe ya famille. Ça je ne dis pas que non ils en a mutasali yango mais ngana yebi. Parce que nazo na sabino jour wana lilope nazo sabino ke ngai nazali mutu ya artiste na ba journaliste ça fait plusieurs années na yebi mondo ndenge évoluera et ça monde ya rise et ça monde ya d'intérêt voilà alors ceux qui par exemple ba comédien bazana kanda par rapport mamsusu ya moi ba dire mususu et le bamaki parce que moi j'ai pas vu ça balimbisa ba enterrer Maman Chako ba comédien boya ebele bozala wana Maman Chako a sala même banzonzi mususu sans demander de l'argent aux artistes. Moi j'étais toujours avec cette dame là. Je voyais singa non na kesa na mwanzonzi mwana ngamo benginga azana mbongo te na sungeka po eloko ne tambola kende biso vana biso na sanzité pa na yo. Donc ce que je vous dis ici na kombo ya mutu oyo babande ko vanda na yi soki ezaki na ba problème oyo lekani parce que ça fait au moins une semaine et demie na ya susu na banu ya matanga te vie santé na ngai ninga na muke dérangeaki nyonso bozo beteranga na biki bino boza plus connecté en tant que ba panzi sango en tout cas na sengi bolimbisi
ba enterré bâche de guerre wana nyonso soki elobamaki vraiment balimbisa soki corps à chaque kobima jeudi ou mercredi bato baya n'esprit ya mawa batala ke chaque aki na 62 ans akwai kokokisa ngai papa nanga na 83 ans papa Botinga il est encore en vie très bientôt la siècle voilà donc on s'appelle siècle parce que ça dans makasi donc chaque fois kufina 62 ans et mené ya tika biso na 57 ans ngai sala nga pasi bato nanga bazo kende tozana ba ambition ya ba kamususu en vie tozaki na besoin na bango bazala po ba aider biso na kotindika biso toza pe na besoin ya ba pouvoir na ba mbule so ya voilà ya on appelle ça merci pe ne sobe na onyo so sala rapona nga mais na sengi na yo na muninga na yo po na mona émission na mino ilanda maka voilà bon meka ko beta CT na sens que ce que za makambelo ba maki o bartite baza lésé ba limbisa ba lela mama Shako ti ndenga ko kina na nécropole réponse na ko pesa bino yango wana na kombo ya muto ande ko vana na ye. Merci Dr Dekana, je crois bien Baptiste Boyoki Dr asengi pardon na kombo ya mama Shako bolimbisa malgré oeleki na famille malgré bandeko bazaki émotionné par rapport à makambo ezoleka nde basalaki mo bansilti wana bolimbisa que famille bon bien donc tu as déjà sengi pardon on a comme ça juste un message au bango bazo question qui n'était pas Baptiste boko lo banini lelo baninga na bino Baptiste bazolo bakibo bengani bango matanga babengana mutu te mais bino bomi ko bengana bango ko bengela bango même la police pour que etia bango mo panzi oui ko lo banini vraiment na ba insulte o bimi na ba télévision d'ailleurs botali ngope merci pour la parole nga na loba mingi boye parce que nakoki na koloba te na loba jusqu'à ce que maman okota na mabele mais soki lelo na ndimi na loba boye parce que naoki motema passe ya Gabi naza mingi oloba te ya na ngai s'il vous plaît s'il s'agit na fukama na fukama ya pona singo pardon nazaki otambwa na mama yo yebi na bi relation nini oyo zaki na ngona mama s'il vous plaît ya kulanda wana te tala oyo zaki na ngona mama ya katolela mama ensemble bande ko nanga ba comédien bolanda wana te to message déjà ko finga maboyebi yango elongo na biso eloko te ekobakisa biso eloko te boya s'il vous plaît totala o mama azalaki mpona biso wana mosusu eza bafutilité s'il vous plaît donc senga bino pardon na kombo maman vraiment bolimbisa merci. Voilà, maman nangam kuna yoko baksa nini par rapport ya ba dire aux famille pour bande ko ebele pe na mwa poto na ba commentaire na bango plus bazolo ba famille il faut pas baloba il faut bazela jusqu'à ce que ba kunda maman nde ba koloba famille ni babi famille faut bazela ba kunda maman nde ba loika ba leka na ba écran mais bazoleka na moment oyo maman zana na morgue bino boza bana bozaki na maman tant bozo mona désarroi o nyoso bozolo banini surtout bazo finga bino artiste bino bozala na chaque jour ya Gabi maman azaki na âge azaki maman ya mutu nyonso pardon boya tolela maman na bondeli yo pena ya Gabi kolanda wana te azaki na famille na ye biologique azaki pe na famille artistique tala na oyo Jacques azalaki mpona yo eza nzete te bakati misisa etikali boyebi ke elobi ebota mais oyo bapikoli mpena na misisa ebota esu te ya Gabi pardon tala kaka oyo diala azalaki mpona yo eza kaka ya Gabi te nasengi bino nyonso bacomédien pardon mpenza boya tolela diala pardon
participer, voilà, je suis très choqué. Donc ça micro et pas Docta des Cala. Docta la intervention il y a pas la maman. En tout cas maman ça lié pas si et ça lié vraiment pas. Intervention il y a pas la maman ni balé tous en bangoa. Quel est votre commentaire? Au moni Académie des Stars on a bisonde tozali ba donateur yango ba no mona soki ni ne sili ba komona biso ba remerciement et landanaka bazanet ba bon je parle d'une manière générale bazanet ba orphelins et ils sont des orphelines parce qu'ils sont des femmes mais de manière générale baza ba orphelins ba uto kufela net ngana kufela trop ba kufela kinkesere menea na to kufela do shako ngamo nakenda musala te moi si nanga za wana uta voyage grâce wimbi nakenda ki nazara to sala na ye na peya ba paya azaki pire mutashako donc kozonga nazonga shako kufa nazongi lelo shako kufi lobby azaki mwana na ye ndo moni pa ye pona mama tanga oyo. OK. Eloko ezosala nga pasi ezali ke na komona ke tout autour ya matanga ya shako bande banda ti bino bozosala ba interview ti ndenge bozwa lelo je sens que na ndenge bolakisinga ba image ebele nazomona ke bapanisa ngo y a pas la paix. OK. OK. Donc il y a des lésions dit, il y a des choses qui se passent. Oui. Donc bato bazo respecter chaque côté. Très bien. Mais pourquoi c'est quoi bato bazo respecter chaque côté? Paix à son âme. Chaque fois sali bolamu ebele, chaque fois pesi ba conseil na bato. Chaque fois asali banzonzinga na ba groupe ebele, chaque fois encadrer même ba jeune maman au baza awa. Chaque fois sali bato nini. Pour que on lève un message ezala ya bolingo ya paix, mais nazo sentir que ezali turbulence moko, on dirait il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Bomoni bato ba pousser te bato mususu ba loba. Na utu we sabino awa na sengi na ba comédien. OK. Na sengi na bato o nyonso ba yeba shako ba pesa shako honneur. OK. Ngayo nazo koluba nazali acteur parmi pe na mambu ya shako na participa pe mingi na makamu na ye ya vie na bango ya foyer na bango nazolo bango na ba vérité. Okay. To ano vivre ne azawa aza musika te. Je venais donner conseil. Na sangisa bango pe mbali belé que non il y a des problèmes, moi je viens je m'impose et je donne des bako bane bazawa bako témoigner. Je viens de donner, je parle, je tonne. Ba yoki pe ki me pe kosina nanda kuna bango. Je ne le dis pas pour que bato ba nana besoin bato ba ngana ibana déjà na mboka oyo. Mais nazolo ba yango ngai banda shakwa kufa. Mobali na ye tozalaka na ye du matin au soir il y a la ligne matanga parce que ngana ola na ngoko ko ola na matanga te après oui après aye et pas nanga aye bisinga mon cher na lali bien a sokoli parce que na ndinga coutume ya hein azanet. OK. Vous comprendre a sokoli alati nazo pese kaka moral pour bato mamusu bazo mona ngone te ba blague mais na soki ba vivre na chaque pendant 7 ans. OK. Aza mutu aza affecté. Très bien. Jour wana amoni na télévision photo à chaque na télévision mo bomona sa bisite me batie photo à chaque bazo tia ba biloko na ye na moni alingaka lela et pas na nga na salon. Même si c'était mon cher, ils ont le courage. Il ne peut rien faire. Regarde. Tout ce que les gens peuvent raconter. Mais dans la vérité, ça a affecté le niveau de mon corps. Il y a des choses que moi je ne peux pas parler à la télé. C'est que moi je connais entre la vie et la bango. Mais tout ce qui se raconte au niveau de la chaîne, de la télévision, au niveau de Internet, moi ça me fait mal. Parce qu'il y a une grande partie, il y a vu à chaque na façon de vivre. Mais quand il peut famille, famille va perdre.
mais soki mpe bazomona ke non makama matanga yango ezokende na façon moko boye yango moni mpe bazoréagir mais nasengi ke kimia ezala comme tokoti na semaine ya suka ya chaque fois kende kopema bacomédien bamusicien bajournaliste boya ebele bato bamona ke hommage ya Chako eselemi malgré na bacondition toza nango ya maladie mais que ça se fasse dans des conditions appropriées. Voilà, ça va se passer comment aussi longtemps le lot, mesures de barrières, mesures barrières, gestes barrières, c'est là. C'est une bonne question. Rassemblement, pas plus de 20 personnes. Ça va se passer comment? Il paraîtrait que pour que éviter quand même un combrement. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Donc mutumo ya intimider bato ati. On comprend. Très bien. Ezala bato tout bazo kufa horizon fini bezo salema. Mais bezo salema na moi ba condition oyo mokonza mboka apesi déjà meeting. Donc tokoki ko brader yango te. OK. Nous serons là na morgue ya clinique quinoise parce que vous savez donc si on comprend bien batubaya même pas respecter ba mesures barrières batubaya surtout ba journal parce que chaque fois il faut quand même kundama na rana OK ezala tenet mutu moko boye kaka normal non parce que zo kende si ya que déjà donc eza bon match moko ya suka ça sera vraiment hein batubaya mais baye baké accès egozala avec beaucoup de discipline. Parce que police à Rosala, on va prendre des dispositions pour que tout se passe bien. Non. Voilà. Parce que Azali icône. Voilà. Voilà. Et programme Exalandengeni après Quinoise, Toya, la victoire, Toya Nandaku et puis Anterema. Voilà. Aussi attitude Nini Bandekoba dans ce jour-là. Pour tout le monde déjà Lelo. Moi problème moi surtout parce que c'est comédien il y a au talibon uniforme na accoutrement attitude ni bana ngose bon na senga na ba comédien omoni ezana ngo place omoni déjà kwa kufi Chako ebele pe ndenge bazana bazolo baloba ba na bango na niveau Chako ebana te ezana ngo inutile que là ta elama mo pasoli yango po mibali bazwa yo be usala ba mibali balinga basi oyo bazwe ba kobomba nzoto na bango. Et ça, on a un matanga où il y a mituka, où il y a bilamba, Chako, asali nyonso na mukilio. Azaki kitoko, asali makamba minene, a voyagé na ba maman Olive, ayeba ni mukili mobimba, azana frigo. Vanité de vanité. Yaka kole la maman Chako na ulati na classique aux na face à mawa. Mais soko yé ko lakisa biso bilamba oyo lakisa biso que non yo mwasi o kati lamba boyo sali boye o ba mona yo okobima ridicule. Ça ne sera pas une bonne chose. D'ailleurs aujourd'hui hein basi faut ba luka bazala bazala maintenant ata ba actrice ne ba vandi boye basa pe na besoin que bazala quand même na banda comme bala basa pe bien mais ce qui n'est que bazo mono net que une fille une prostituée bazo mono ozo lata na miso abatu bien té. Est-ce que vraiment même belle va en considération non voilà tout ça na matanga mais voilà comment voilà ti ça sonne ça n'est ngaboye na sa cadre na mboka ba mona ngai na kati basuki net na tie biloko matoi tu vois là je deviens fou mais bango quand même baza ba artiste mais ba ke bazwa matanga ya maman na bango ya na bango ils ont monté que ba osala ba trafic d'influence et puis nous allons donner des instructions parce que ngana olobawa j'aurais un mot à dire na morgue. OK. J'aurais des instructions à donner na pour ngana mokonza batwana. Oh non ça olata mabe okota en accès na enceinte ya clinique université. On va donner des instructions fermes. Aux ana cachinete, au lati mabe accès et aux alati. On va donner des instructions. Voilà pour le programme non, bon, les programmes normalement, au Moni Makamunaye, ministère de la Culture a travaillé en connivence avec la famille. La famille, tout ça, Maman Kato, tout ça, Annie, tout ça, sous Nana,
Maman Théo et tout ça na Chako autaki est avant da kuna ayaki matanga grande sœur na ye bazali na baza ko surana ministère de la culture pour que bako déterminer nazasi ndenge to sana une émission boye na poko lelo ndenge ni programme et ko salema soki bako décorer nyonso bako lobela ngo déjà je crois à partir ya lobby lundi mais dis-moi nazo confirmer bino lobby to za na morgue na tongo pour na ba mesure pratique avec moi-même donc to za wana na mama Théo et na mama Kato plutôt na Chaka Congo na lelo pour que to ba mesure pratique ya rozwa et puis c'est demain né na 2 jours wana na pesi né to déterminer né sinon soit ça sera un mercredi soit ça sera un jeudi mais je ne crois pas que les gars 2 jours très bien voilà tous on a maman rapidement parce que tu comme chiter c'est vrai qu'aujourd'hui ton père de maman Chako elle est partie. Atike Lionine par exemple sur le plan artistique. Yamotoya. Merci. Maman Tikenga ebele. Poso na lobi na bandolo baboel ero yo toko mati lobi. Na eba na batu. Na saka ba filmer batu ba benganga grâce à maman. Donc maman de asala ki ke lelonga na koma care o nazali. OK. Que mutamoni nga pabi et moi na maman Chako. Il y a des gens au babenganga Chako D. OK. Donc bisika musuna kendaroka o Chako D ozawa. Donc nazozanga maloba vraiment. Nazoyi batena lobani. Mais bon pour ça peut battre académie profiter parce que voilà question na pe académie est-ce que éthique gabisoté ni tout le monde a leader rebelle à Koufi groupe Koufi hein poto que non nyamana na kombo na yango voilà donc tu as ça très bien tout le monde et bandakala na kinonga direct Bakuba tout le monde lelo akina na orchestre na e rolanda na papa na papa Wemba Kinkestere mené ya kutu Kinkestere mené ya tinga na za Kinkestere mené ça fait 7 ans mais combien de Victoria de ba Victoria tout na bomango ngai na Konekal na azawa simakuta azana uzelanga donc mon pépé Marcel Moutambaï, Alexandre Moussengi, Bagui Kimvula. Merci Mingi. Ya Julie Moubia la Benga Ginga. Petite sœur propre président. Azagi na Kina parce que tout seul la vie mausolée. On profiter d'angora parce que Herbotangi Kester, il faut que ça moins attention parce que ça fait 7 ans, ba musicien. Tout ça na réunion. Avant-hier na Ronaldinho, tous on s'abangonne sur place moko. Ah, ça c'est Ezra Ronaldinho, Ezra Sampaio, Ezra Keba Moussa, Ezra tout le monde. Après quand le confinement, bango nous avons un placement pour continuer à pérenniser comme va venir bango. Donc ma question sauter en haut. Et puis Académie des Stars na zo bana misu na bango ah na misu na bino. Biso tout ça réunion avec Mugijo. Avec Molonga ne ba ndo zanae na groupe Mubimba. Tozo pesa merci nandeko Eliezer o apesa bango espace ba le kakuna liboso comme yemo président azalaki biso to waite kokota kama solo mingi to anokota na musika mais siko to organiser réunion basta la statut na bango to ko sala ke groupe wana ekufate pendant la Chako. Très bien. Voilà. Voilà, tozo maman na biso nga mukulu mais soki pe lilo basu ezali pona bandeko botala biso to a fini justement par rapport à l'Académie des Stars. Tu as travaillé maman Zaki la autorité morale. Biso Zaki na comité mobimba auto banda travailler maman Kangi Maboko auta la biso. OK. Groupe Ekinde. Donc azara te to banda travailler. Siko lokola azate. To ebi ke yemo ko ndenga za akebongo pona to kunzi maman tende to babwaza zo kabiso to loba. To singa pesa biso ka makasi. Au sens où ça peut sa bananae pour tirer le bazar. Donc yépe après sa biso makasi wana. Et puis to sengi na batu pour soutenir biso na baide
na ba conseil pour to kende liboso boya okabola biso te s'il vous plaît bokabola biso te botika biso na bomoko na biso to continuer ndenge tozaki na mama. Voilà, pesa pe déjà numéro déjà et Damien. Merci. Numéro d'Angeza plus de ça 43 82 82 031 97. Donc plus de ça 43 82 82 031 97. Voilà, maman. Tosi sanayo na question moko. Maman de son vivant. Avant ko sala loge plus na ba minini. O na ba oyo ba minanga so ba ye bo pesa ba espace. Oyo ba ndeko nanga ya théâtre. Pour tous mon famille pe balobi ba ami na ye proche wana bazoya kolala wate. Toki kotanga ba kombo neti mama Bipendu, mama Alinga, mama Pembele, mama Boli bazana biso awa. Tout le monde ba no ya auparavant mikolo bazoya te. Est-ce que na ba dire wana ndepe famille kenda ndenge lobaki bandeko bazoya suste mama anda kumisa pisi banani tanga zaki na bomoyi par rapport à baninga na ye. Maman zaye mama ya mutu nyonso alinga mutu nyonso za okabola te soki kokumisa za kokumisa mingi biso moko bana na ye Académie des Stars ba mama par rapport à bami na ye azalaki mama ya mutu nyonso azalaki kokabola te soki azalaki kokumisa mutu na mutu nde tozalaka awa tozala ba mina ba vrai ami na ba proche bino boumine na maman na munoko na ye ba proche ne ezalaki banani bosenga na mama Bipendu na mama Alinga na mama Alinga c'est ça question siko bazo yate baolala na binote est-ce que kanda wana kaka ou bien balobi lokola maladie zali bami pesa pe moi distance bo bayaka na baona moyo mona baye na moyo bavandi vaneti mama Bipendu raison na ezali tala pe âge mama Bipendu akomi nango soka vandi pona hotel mais faut bo simba ye abunda na hotel ma vie pe makolo elanga soki alandisi kolala na se ye pende to tikali na comme maman so to moni mama Chako so ye pa ki teke pasi bakisa les familles ko se lamenter na ba komo na bango baolala te bayaka bon mutu alala ou pas la mukai souste elle est déjà partie voilà yate donc bolala to bolala te la mukate elle est partie voilà na moni maman ngo bakisa Académie des Stars ezali prévane que maman kei mais tikeli biso papa tant tikeli biso papa atikeli biso pe docteur za koto yebi koto na za mara tant zo mama Victoria na yebi to kenda na bango mama Victoria tout ça tant bango bazali tant na lo baza makasi siko Victoria ezali après combien d'années au baniba sangsa les choses te ata 10 ans ata 15 ans mais eza pour bango bazali donc le kola bango baza wana ba pilier Académie des Stars ekufa na moté donc mutacha na emi soute ke ona ya kuna ndenge na ke ona na kozwa care ona kozwa wivine ozwa biso te pour Académie des Stars ezali docteur zali papa zali batu bazali mugisho azali ndeko Eliezer azali nzambe pa zali donc komba Jackie ekufa te eza nango kaka. Ok, très bien. Numéro de téléphone. Voilà. Numéro de contact est plus 243 89 69 83 753. Plus 243 89 69 83 753. Très bien, voilà. Ça c'est bien. Maman moi aussi ça pour na bami proche ya maman Chako. Pour na bami ya maman Chako. Ndenge balobi ki bazola la te quelque part pe bazo sala na côté l'état boyi ba tebeliti ba oyande ne tant bazoya déjà na moyi be bazongi eza déjà baye eza pe na famille bande comme maman Chako mususu propre mais bazola la pe na matanga te na condamné bango donc maman Bipendu alala te mais azozala déjà. Voilà tout de suite on a docteur. Voilà tout de suite on a docteur mode de l'enfant. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans le passage Nabino Lelo? En résumé. D'abord, on a appelé Sabino merci parce que l'émission à Liboso, il y a eu quand même un feedback positif. Okay. Mais bon, on a appelé Sabino briefing. Il y a presque ce qui va se passer au courant de la semaine.
pour na droit oloba. OK. Deuxièmement, na bino ma académie des stars. Troisièmement, na sengi pardon na population ya mokili mobimba. Na nyonso eloba mi na ba réseaux sociaux de manière négative comme positive. Mais du moins, Batouba ya kolela Chako. Ba pesa Chako honneur, ba lata correctement. Titre au kende kotika Chako na place ya suka akopema na nécropole ante ciel et terre. O non c'est lobami Batouba bosala yango ba limbisa motema bato ezala ya peto ndenge Chako abane ko sangisa bato. Mais na pesi merci na molonga inanga oyo na ozala na isiko vi na nga mobima parce que moninga nga lembi na mambo mukilo parce que donc je vais te passer un mot de belé comme on est grâce au Wembi parce que grâce au Wembi OK apparemment linga mabe hein non alors moni nga na basi tout na zo na vie mutaleki azati très bien ya moni nga na komodo bango moi je m'en fous maintenant donc pour le moment je m'en fous na komi na nga kolanda sikolo nzela moko na landa nzela moko. Voilà, topé ça remerciement. Avant de passer le numéro, topé ça remerciement na maman na biso outil allemand. Ah maman outil allemand. Camarade ya maman Chako, Virginie Dangwele. Voilà, donc vous comprenez, to commis vraiment na souka, bandi qu'on a biso déjà tiki pour que topé sa place maintenant na maman Virginie. Wa outil fraîchement na allemand, azala ki bongo moninga ya maman Chako. Bonsoir, bonjour maman. Voilà, et mes sincères condoléances. Batu bazolanda yo oye kosala nini na kati ya Kinshasa présence na yo. Nga na ye pona matanga po na ndenge moninga akufia ko na koyi kotika boete yango wana na ye pona matanga. Azalaki nani pa na yo? Mama Chako Diala Jackie. Mama Chako to ebananga na ye na Kasavu vraiment ale aza ko na Kasavu aza ko sepela na nga pe na bana ko sepela na ye azalaki yaya epai na ngai etaki camarade donc to mesani makasi. Parmi ba meilleurs souvenirs ba temps fort nini so yozongi la ona mutumoko en tout cas meilleur souvenir na ko loba donc yazaki mutumoko ya ko sexe na ba ke jour po sikoyo na tika pe makambu ya masanga toza ko melane pe mixing banini bona yebi ke le mindondo autai ko kufa boya benga na mwana ngai Julius nazo saluer boya matanga mindondo asazeli so ba uniforme bon to yepe na l'air ba ke ko kokunda to ki moi staff moko na sombi bantaba na sombi ngabi malheureusement na sombi ntaba na sombi basikle oya melaka na ye masanga na ye moko na continuer boni ko Virginie boni atoko mosambela ngo somela ka masaka te kabina ko somela masaka te na yo la bobali na docteur boluka vi na bino aba atomboki awabi butana bino makanga bino ko somba te kaka basikle abina ko beta tozela na tolia na ko beta yo asekisi biso ka ndenge wana mais kanda na ye ezaka mingi te puis mukomsu to bimaka souvenir mususu tozo ya na inzale ava na inza tozo kendo bolale pa na ye tokute na ba kuluna na ba machette bazo ya mbangu sikunga masha ko tokufi tokima bi nana kima atala nana bino ero bozola la te ngasi ko nazobanga ko ero bozo abotoli na moko machete na bamba bino sikoyo mama pola nozo bima ero yoko na bima ero to moninga mona mke bino ni boko kolala ele kanga inga bima mashako na bashege na bakuluna doki eloko moko kaka donc yalinga kaka ko sexa vraiment donc yala ki mama ya bashege mama ya bakuluna. Très bien, c'est parmi ba temps fort et bon souvenir hein, il y a maman Chako. Voilà tout ce qui yo merci. La témoignage au sali ya malamu. Merci pour yo ko lelisa. Et puis merci nengo ko lelisa vraiment famille. Na moro na sepeli. Très bien. Obi ba benga na komonani na poto ba ebelo na komonani maman nani. Na poto ba ebinga mama Virginie
Ndangele, nazali maman ya Julius, na Patricia. Voilà, bah, j'ai occasion déjà au Talabiso. Merci. Docteur Tosili Sinayo, au micro. Numéro de téléphone. Bon, on a appelé ça pour la première fois, on a appelé ça numéro de téléphone. Tu es en train de m'abêter. Ok. Mais on a appelé ça parce que, bon, les gens on ne sait jamais. Hein. Oh, d'accord. Bon, numéro on a WhatsApp, ils ont 081 82 88 089. Ok. Donc, je reprends. Oui. 081 82 88 089. Voilà. Mais si je n'ai pas de kin, je vais na mboka mo boya papaya, donc un cheval toujours. Voilà. Merci docteur, nous sommes arrivés à la fin. Yves Pan, merci voilà, d'avoir. Merci na bandeko, merci na confesse bope sabiso, merci na popon du bon au Canada, merci na maman Milidi Mamote, mais tous peuple meto maman Kelema, Billy Vumunga Fondation, tous sont avec nos orphelins, grand frère propre Jean Robert Kalala les savants. Dès l'air de la force qui mon thème, il y a maman Nicole maman parfaite à Paris. Na pesi mbote na bosen vambo limbisanga. Na Grécie, donc Grécie azali grande sœur ya Grâce Wembi, et puis na papa Martin, donc, et puis belle-sœur à Paris. Ok. Et puis na famille Ngonzi petit na ngai Mary azana Paris, na Marco azana ba côté mon boye, et puis na maman Etoi, et puis na papa Martin azana Uganda, na Jires, donc wana ba famille. Voilà. Merci na Chris et Temo le futur, mon ami, papa na Owen et Ruben. Et bon, Mike Lokamba. Appelle ça mbote na King Chris. Na Djobour, les grands producteurs. Merci quand même. Merci aux qui présent. Dans l'émission à Lelo. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Mais vous allez connecter surtout vraiment la antenne na Bisomi Balé. Vous allez vraiment décider parce que les jours là, tu relaxes. Comment est-ce que déroulement est au salama, c'est aux à mercredi ou bien jeudi n'engue docteur tu le batanto awa. Donc vous allez vraiment présent à l'image. Donc pour mettre bango aussi, tu reçois papa Marie Moko, Soki na morgue aussi Soki bakundi, maman na biso chaque tozana docteur de Kana. Na beau-frère na biso, tu vas appeler ensemble une émission où on va expliquer tout et en tout et pour tout. Voilà, merci. Très bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci à Christelle Blanchot et je dis merci à Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Bon retour au pays, le seul unique Kodamboka, William Mouchen. Donc voilà, et sans oublier Mister Vexas, Prince Yaweli, Nakati États-Unis. Bye bye. Merci Richardo, c'est parti.